Original. Bonjour, bonsoir. Nabandikoyo so walanda vidéo nanga ndeko na bino mosi na kombo ya Bijou d'or. Donc maman Bijou d'or le loi memeli bino recette na ye ya soso na sala accompagné na makemba. Maman Bijou na vandi vraiment na kanisi na lobi ke oui, eza na bato belé baza la problème y a-t-il elo ba yebi kokata soso te surtout ba jeune fille na biso o bazobotama na Europe. En tout cas, au que là, le bilamba soso, en tout cas, sur la moni soso, boire lambate parce que zoé bandeni à kokiko bandate. Yangwana na mutunyo surtout à yebi kokata soso te ezala ba jeune fille, ezala ba jeune maman, ezala pe ba papa mususu. En tout cas, ceux qui m'ont tali vidéo nanga o comprendre ni bakata soso ezala ngo vraiment makasité eza facile. Ndenge ni ya kokata soso. Na banda kokata soso ti na kolamba ye na kolakisa. Ndenge ni mama Bijou alambaka soso na ye. Na yeb sa bino na lobi cuisine et ezala mon côté cuisine échangeaka. Ezate ke lelo soki nga na bo présenter nga soso o tieli nga épices soki mi balé mi satunga bino na olamba soso o te parce que be épices nga na saila na ndako ezalité non. Moi si salaka eloko selon ndenge nini oye azalango na olambela bino soso na biloko o pour le moment eza na kati ya ndako oyo. Mais soki biloko mosusu ezali pourquoi pas ko changer ko lamba modèle ya soso parce que soso to yebi ke to tia ngo bayebo eza ba mususu ba na soso to tia ngo aubergine soso to tia ngo parce que biloko ebele ba mususu ba to lamba ngo pe na nguba to lamba ngo ba modèle ebele comme pe soso o na laksa bino ndeni na sala liboke nanga ya soso donc ba midèle les ali ebele ya kosala soso et puis ba épices ezali ebele ya kosala soso mama Bijou ko présenter bino lelo ndenge nini na kolamba soso oyo. Donc quand ndenge na bandaka na beta masolo mutaza li solo na ye pourquoi pas benga mama Bijou pesa mama Bijou li solo na ko beta yango na laksaka na taba information ozo lekala surtout na Congo na sala ba publicité mutu sosa a besoin ba sala publicité ya eloko na yo pourquoi pas mama Bijou otia na yango. Donc na sala makambo presque belé na taba ba publicité na ngai na la kisaki lobi ndeni ni mtako bilongola ba graisse na libumu na ye ba graisse ezala na libumuti et comme ba koto yo so mutu kutanaki na vidéo wala te pourquoi pas luka vidéo na bidor tu vi au moins na vidéo mo mama Bijou tsaki yango ya ndenge ni tokoki kolongola ba graisse na libumu. Donc ba recette wana ezali ebele o wana lobi na lakisaki bino ezala ba modèle mususu ezala ba mususu ezala sous na ba pommade biloko koki kosala pona o kanga kaka libumu pona libumu ekonda ezala ba mususu ba koka biloko ya komela te. Donc ba méthode eza ebele ya wana pona ko ratete il faut que s'abonner na chaîne à mama Bijou parce que ba surprise eza ebele ngamo naza mutu naza mélancer na ba bouton donc na yebi ba biloko ebele o ekoki ko aider mutu pona ba bouton ba tâche elongwa na elongi. Donc na yebi lisusu ba recette ebele o ekoki ko longola mutu ba ride o ekoki ko longola o ekoki ko éviter ba ride et ya na elongi na yote ozala toujours jeune lokola bébé ya sika. En tout cas bo s'abonner na chaîne nanga massivement bo partager la vidéo à mama Bijou bo ema ba émission nanga pourquoi pas commentaire et ça la rappelle moi bien en tout cas ba bikolo mususu ba se soutenir ka pourquoi pas bino ba congolaise ba congolais bolire pour soutenir mama Bijou te. Merci na ba oyo surtout ba s'abonner na chaîne nanga merci na ba oyo surtout bazali toujours côté ba j'aime moi commentaire en tout cas nazo sepela mama Bijou na banda d'abord ko kata soso nanga ko lakisa bino ndeni na kata soso nanga tina ndenge soso nanga ekosila akiti sa vidéo. Oui mama Bijou na zui soso nangai soso nanga soso ya makasi ngongola e chassé parce que ça ba tout sur le ba oh mama Bijou penza comme la que ça va tout tina ndenge okata soso non yo soko yebi kokata soso eza na mutu mususu eza na bato ebele te ba yebi kokata soso parce que ngape na yeba kokata soso na Europe parce que na pote na kini ya bandaye kosala musala te
pour la salle à soso boy il faut mutakate linga pesinga na lambi tu vois. Donc nge ko lobate ke soki yo oyebi kokata soso batunya surtout bayebi kokata soso ezala mutu mususu akulambela yo pe soso bien omona atiki na ye eloko oyo tina Kongo na mona ba makambo ngo kini pe na ndako moko ya bien mwasi moko pe ya bien alambi biloko azu eloko oyo atiki nga d'abord déjà so na sina moni olambi soso na yo olongoli eloko ya simate en tout cas apeti a olia soso wana ezala lisusu te. Donc mama Bijou na so lakisa nde ninga na kata soso na nga ezali papu alors là toujours iloko wezaka na soin na eloko ezalaka awa soso na ngai yo na bandi d'abord kokata na longoli ba maboko kopo ko banda na makolo mais otala kande ni soso ekata maka eza ba tumsusu ba yeba ba partie ngo na mitu nga penza de lopi nazo compter na deux parties wana déjà misuni oyo soki mafuta oyo poso oyo ezaka pembeni ya kingo na bwaka kango na longoli kingo nanga na komi na 3 parties asi bozo mona makolo yeyo na koti simbeli nanga awa na koti simbeli awa nga moko na yebi pourquoi na lakisi kokata soso parce que na sina kutali na mutu ayebi kokata soso te aza penza mama mukolo donc oyo ezaka à côté ya mutu quoi aza mama mukolo apika na poto ayebi kokata soso te donc ça m'étonne mais eza babilo mo e arrivaka abuki likolo nanga likolo yo nazo partager par deux et ça va normal la soso na tunde to lambaka ekoki ozala pe baka moko eza nango extra okoki kozwa soso na ota likolo mobimbo kati yo kaka menga nazo lakisa normalement na majorité ndenge nini tokataka soso c'est ça soso na wakata na yeso azana ene ba poil te parce que la sauce au monde sombi boisana ba poil ebele il faut aux matin ya kolongola ba poil wana ayo nazo kata sauce na ngai likolo nanga gumbie ama déjà le niveau s'abonner la chaîne et vous allez jamais dessus vous nous obablo connaître boy ça surprise mutu mo ta ko ndima kinga na la Alexandre bakata soso mais na la kisi parce que na kutani na mutu ayebi ko kata soso te bon ngala ko yiko la kisa ye moko te privé malamu ye pa mo na vidéo oyo pona esunga pe baninga mususu c'est ça soso la mayeyo aza mafuta ebele mafuta oyo na ko récupérer ngo ezaka mafuta pamba ye ko boka manango après mais na otokisango recette na laksa ki bino lobi oh eloko na yebiso na bieza bato mingi omona ki aloba ki na yebi ko lamba na lamba bien mais alambi soso atiki eloko oyo donc eza vraiment dégueulasse il faut que longola kaye il faut longola kaye ata vraiment soso sala comme 1000 soso na koki ko bosa eloko ya ta mon côté parce que eloko aliboso na linga ko longola na soso oh na mona ki soki longo te motema na ngai ko zala malamu te eza eloko oyo na longolie eza parti ya mkongo na biso yango yo na okata ye ande une vidéo lobi na salaki eza na recette wala so landi yango mingi en tout cas et ko kawisa yo kauka nzoto ekondi vraiment so ko za na besoin ya kokonda mais eza na ba papa mi ba koma olinga ba mama bazala na mwanzoto donc il faut ça là vraiment au ba d'autres va half passer parce que moi si mwanzoto quoi lukaka akeli bumu ekita après otiki mwanzoto na yo c'est ça parce que moi si ici na Congo kuna toyebi so oye munene balobi oye munene kitoko au contraire oye munene kitoko okomi kitoko okomi munene okomi pembe donc munene balobenga ngo kitoko
pembe babengi yango kitoko donc complexe. C'est ça oyo azaki mukongo oyo aza tolo on a partager ka na deux tolo na ye na partager na boki tolo na kamba video etala mabo partageaka yo soko yebi na okokata soso tindela mutu tinda ya ko epipa mutu ayebokata soso te esungi ye mais siko so yo bomba ki opona yo moko moto yo esungi mutu te bo partager ba video oh mama Bijou alobi vraiment s'il te plaît parce que nga na osala musala pona esunga batu devoir na nga yango wana naza pona conseil et puis naza pona ko sala naza pona conseil naza pe pona ko lakisa batu o ba yebi eloko te pona ba apprendre eza mama musuye ba na ope ko lamba kitoko mais recette wala ta mususu saka ngo kate nyonso te za ka ba 1 plus pona nga on a bandi ko sukula ye na mai normal mai na nga mususu ya moto na sina tokisi ye na zinzu na nga on sukula ye na mai normal c'est-à-dire mai ya pompe ya moto mai ya pompe na biso ya moto na sukula soso na nga après na sina tokisi mai na nga quelque part na osopa ye et puis na sopi lisusu mai wana nde na bandi kotokisa soso na ngai soso ya mama Bijou yango oyo il est parti trois 4 5 6 7 8 9 et puis 10 na mukongo surtout batisi kingo c'est-à-dire 11 morceaux eza na kati ya nzungu oyo na se préparaki na mai na moto na sopa mai likolo wana après na kotia ye na moto na tie ba épices oyo il fallait na tia po na lelo après etoki na kalingi na sali sauce bo mona ti na sukande video oyo ekobela ndenge biloko oyo ekobela azui mai na nga moto na sopi mai bato na molobi mama Bijou azokende lisusu kotokisama pourquoi osopi lisusu mai ya moto likolo ya soso yango pa ozoke kotia na moto non na kosala bongo pona kolongola kaka ba graisse omona mai onga na osopa wana ozala na mwa mafuta et puis soso na nga ça il a changé couleur ça il a ça beli bon c'est ça ezaka ba bitu biso soso tozozwa kaka parce que na yebi ki batu mingi ndenge ya sukola ki boya timba la mona moto nga na sopi na tema ya moto après nazo sopa les autres mai wana nazo sopa mai wana après na tema ya normal c'est ça na sopi mai na nga wana ya moto na tisa sopa mai na nga normal para kikotia na riche na kikotia na riche nga biloko nyonso ezala ngombe ezala soso soki eza makasi penza na osepela nango te nalinga soso nanga alemba kolemba ya pete penza te mais alemba et puis ngombe nanga pe ezala ngombe moko elembi ekota na ba minute yango wana na tie mo mai nanga moi ebele parce que soso etoka kitoko tozokende sikoyo na réchaud ika ndenge na lobi na sukoli soso nanga bien siko na ye na soso nanga na nzungu mama Bijou alobi eza moins difficile bomo na tina kati mais ngayo na tie mai nanga na kati ya nzungu na pelisi siko réchaud nanga na bandi kotia ba épices o naza nango besoin ya kotia po na lelo parce que na yebisi bino na lobi ke épices échangeaka moi si ya malamu moi so ayebi kolamba kangama na iloko te donc iloko yo surtout ko présenter ngata aya pamba na olamba langa donc lelo na sepeli na tia nanga végéta parce que na otia mungwa te
natie moi végéta nanga moke na kati ya biloko na ngai pe ba épice na biso nyonso tout presque comme na ba mungwa. Donc mungwa eza vraiment malamu te pour na nzoto. Ba ki magique tout to longola ngo na ba liste ya ba biloko to lambelaka parce que eza bien te pour la santé. Oyo ezali muscade, nanga yeyo. Ba épice on nazo sala boye tant na sala sauce, na on a besoin de sala sauce kotia les sauce ba épice na kati ya sauce nanga. Donc na tie oyo eza épice ya sauce. Na tie moi ail à poussière. On a ikoki kaka ba épice on a bombeli épice on a tie oyo ya ngwa peka na osa elango sauce na obakisa kaka moi feuille nanga oyo na matungulu na tomate et puis na mwanda mbuya ndembi. C'est ça. Mama Bijou alobi tozo kutana bientôt. Bon mona soso nanga soki e beli après il faut oser la vraiment mai oignon surtout toki mai sili mafuta oyo ebima wana so moni ke oui mai penza na se ya nzungu na yo et sili wana obandi obimisi biloko pona obanda ko kalinga soso na yo mai nzungu na ngezali boye mai vraiment sauce nzungu eko biloko ekomi awa dimension ya biloko dimension pe place ni na teli mai na ngai donc mai na biloko ekokani kaka. C'est ça, Mama Bijou okanga riche na okanga mufini kunanga et puis tozela ti soso ya Mama Bijou eko toka et puis Mama Bijou asale libino na kalingi yango et puis na eko sala sauce sali makemba to lelo. Donc Mama Bijou lobi vraiment eza important la vidéo oyo il faut pour partager yango parce que nazala projet la kisako tuna ko sala pilipili. Parce que ça la maman mingi so bokena ba réception au sali pilipili pilipili no sali onde nini donc non l'accent tina ndenge nini nga Bijou na sala pilipili nanga oyo pilipili ko lia ngo na eloko nyonso même na mikate ya pamba vraiment tokutani bientôt so nanga ezotoka ndenge na pometaki bino lelo na le journal lelo Mama Bijou azala na ka pona olaxa bino biloko nyonso to bandeli tina ndenge biloko ngo ekobela. Makemba kokata makemba ezala nango vraiment problème te parce que toza ba midèle ebele o tokata la makemba na biso ezala makemba ezala makemba modèle musu tokata boye okati e boye après au kati na katikati au division on a 3 ou bien na 2 ndenge oyo lingi ngasko on a division on a 3 donc ebimisi linga neti 6 morceaux ya makemba yeyo boy eza la modèle mususu ya makemba tokoma kozwa kaka à partir ya boye et puis ozo kende nango ba forme ya boye ezozwa forme ya boye donc on a divisé été na bandika kokata ye boye la forme nazo ya nango boye comme pour okosala nango 3 ya minene menga tellement nazo sala nango na mwa ba dimension ya normal boye makemba langa ezobima boye ndenge mingi tokoma kolia na ba fête donc makimba eza na moi 3 si je me trompe pas 3 sortes ya okata parce que tikali moko on a koki ko lakisa boye nazo kata ye boye azui awa na kotisi boye nakatela kibino ya milai nakate bino ya nakati ya forme ya boye nakati ya forme ya boye neti sezomona na bien ya forme ya boye après ce qu'on azo katela bino modèle mususu o makimba ya otokisa okoki pe kokata ye rond
ozokata eka oli atengama na boye okati kaka na modèle ya rond boye. Donc c'est à na sali nanga naza na 3 modèles nazotengisa ete nazokende na kaka rond na 3 modèles na kati makimba na ngai. C'est ça. Donc ezala batu mususu mingi balingana na boka modèle o parce que ça la beauté na sani. Ba modèle oto banda osala ngo kala na ba Congo, ba mama mingi na Congo batikali na modèle na bango ya oyo ya kata makimba boye. Modèle ya ba boule oyo mingi na mona bana mikie. Nde bakati basala boye mona jeune fille so ça la makimba. Ayelo makimba kati boye. Na ebi nièce na mo boye. Akata makimba na ebo Cynthia besa quoi. Akata makimba na ebo. Sala makimba na ebo. Mais Priscilla sala makimba na ebo. C'est ça. Donc Mama Bijou nazo continuer misala nanga na laksa bino ndeli na okalinga makimba nanga na laksa bino ndenge nini na okalinga soso nanga et puis tina kolamba yango ekobela na kolaksa bino ndenge nini na lambi lelo na kalingi lelo soso na na lambi lelo soso nanga na kalingi lelo makimba nanga. Mama Bijou alobi bo s'abonner na chaîne nanga parce que bo zala surprise na laksa bino kisi nini oyo elongolaka banduta. Ça dépend ya banduta nini oyo zanango. Nduta ya produit ezala difficile pona elongwa. Vraiment na possibilité. Nduta ya produit ezaka difficile pona elongwa. Nduta o elongwa ka facile. Oye koki kolongwa na biloko nga na olakisa bino eza nduta ya grossesse. Parce que ta mutu akoma na zemi libumu epasukaka. Donc nzoto evimbi ndenge libumu ezopasuka ndenge nzoto eza ko vimba boye mingi ebimisa bango ba nduta. Nduta ya grossesse eza pe na bala mususu soka bandi ko sala sport. Omona mwana mobala bandi ko sala sport surtout ko mema babi bende omona nzoto na ye epasuki yango ekoki kolongwa. Na nduta ya normal munene normal. Nduta mutu so ko zana za na ye mukie azana pe na zemite mais azana ina nduta apakola produit te wana eza facile elongwa. Mais nduta ya produit nde wana nde na ebite mais vraiment na olakisa bino mutu nyoso toza na nduta parce que il y a des nduta et nduta mutu nyoso toza na nduta en tout cas okomeka ko sala ba méthode Mama Bijou ako lakisa et puis okoye yo mo okoye ba nduta na soki eza ya modèle nini na ba o baba jara ba nduta o nga na tangi wana eza facile pona elongwa mais il y a produit nde point d'interrogation. Merci beaucoup à suivre les sous. OK nazongeli bino lisusu ka ndenge na lobaki na yeko ko seko jemuke makimba wana nakataki eza pona ko tokisa te eza makimba ya kokalinga la tabino makimba na ndenge ebimi soso la ngai yeyo ndela yebisaki bino ifo kozela mai nyonso to esila donc lokola soso la ngai ezaki na mafuta soso la ngai bimisi mafuta ebele nazolinga na récupérer mafuta oyo parce que mafuta oyo yango nazolinga kosalela nango sauce nanga oyo nazolinga ko mixer yango sikoyo. Donc soso na ngai yeyo nalingi na banda kokalinga soso nazwi mafuta nanga na tie na kikalungu natie mafuta nanga na kikalungu na pelisi moto nanga nalingi na banda kokalinga soso nanga nazwi d'abord mafuta oyo kompeka mafuta oyo kokokalingela oyo bimi na soso koki kokalingela ngo soso mais nga na sepeli nazwa mafuta nanga oyo na salela ngo sauce oyo nalingi na sala pona biloko na ngai na récupérer mafuta ebimi ebele na soso na récupérer mafuta oyo yango nazo salela sauce na ngai ya soso na ngai soso na ngai abimisi mafuta ebele mafuta yeyo yango na salela sauce na ngai bon na sauce na ngai o nazolinga kosala lelo pona lelo Mama Bijou na se préparer na matungulu oyo ezali poireau ai nanga na kotia lisusu ya poussière te nazwi ai ya mbuma yeyo na kati mwa de ai oyo bozomona ya rouge oyo na kotia paprika poivre nazwi poivron nanga na kati moko kaka ya rouge nazwi donc ai nanga mibale na kati ye litungulu nanga ka moko ya mwa munene na kati et puis nazwi mwa ndambu nanga ya poireau na kati ye
Ye on azo sopa ye na machine. Comme pour kosa la sauce ya boye ça au mixer. Mais là lelo na sepeli na mixer yango. Likasa na ngapona tsaye na tsaye kala mafuta boye na épicé na sala ye na sauce non nga na préféré nazwa ye na kotisa ye na katikati ya machine. On te benga ngo likasa ya solo. Bon, c'est bon, maman Bijou alobi lelo nga na monani kaka na monani na tomate ya linzanza. Comme okosa la tomate okosa la tomate o to sala la ngo ba salade. Nga lelo la monani na tomate na nga ya linzanza. Balobi ke mayele esila ate moi c'est le boko lo bateke o lokala la sala kana tomate wana tomate musu ezate na lambate. Na sala na tomate ya linzanza lelo. Nga na zu tomate nanga na kotisi awa tema lokola na zo sala makemba na lingi sauce nangeza la vraiment ya kilo fait tozo lamba bouillon aza na modèle na ye so pe tozo lamba ya sauce ya kilo eza pe ka na modèle na ye tomate nanga mobimba na kotisi parce que na otia concentré te na tika appeler na otia tomate ya linzanza te to benga na Congo wana na otia yango te na tika appeler nanga kati awa ala tanda mafuta yango zui déjà moto makasi on a ko glisser soso nanga na kati ya mafuta soso nanga yeyo na tie na mafuta huile na bandi ko kalinga ye nazo kalinga soso nanga na kuta kamera pembeni komona bona boya na dika ko kalinga soso nda nazo kalinga soso na lingaka ete ko kalinga soso naza na choix te kanili soso na tie soso nanga na mafuta tie soso nanga na mafuta na finiki ye pour la atanda ko sauter nga na elongi te na pusi nzungu nanga na à côté soso nanga nazo kalinga ye siko na ba épices nanga o na tie na molinex na mina épicé na mina nika ba épices nanga na fungoli déjà moto nanga ya mafuta o na tie ka mafuta ya soso yango nazo kalinga yango nazo salela sauce nangai c'est ça c'est tout monde dans mai na bijo la sa soko la doa mike ola sa biso tengande ni olamba kate non soki taille monali pourquoi pas lelo nazaki vraiment nde na idée ola tsande bakata ya soso nande bakata ya makemba mais na sali kaka que oui na continuer vidéo na ngati na suka c'est bon. La sauce nanga amikani na ya humilité sauce nanga yeyo aina ko glisser na mafuta o nazo sala la sauce et c'est bien nazana na besoin que sauce nanga ezala kilo lelo parce que ça dépend ya iloko ni o yozoli là c'est to lobito sala sauce à bouillon to sala la sauce à bouillon mais sauce o ngamo na besoin azala kilo c'est ça.
garder mai nanga oyo nazana besoin na ye ta mosusu nanga sta mosusu na ye kobela nazana besoin mai wana nalingi nafungola sauce nalingi nafinika sauce nanga mpona ebela rapide sauce nanga avant na finika ye nalobaki nini ba épice oyo na ko récupérer ngo lisusu muke ko bakisa na kati ya sauce nanga parce que na otia biloko nanga mungwa te tellement na tie ai déjà ya mbuma nazwi ai nanga na longoli yango na otia lisusu te sauce oyo mafuta oyo eutika na sauce oyo nakalingaki c'est-à-dire mafuta nanga oyo aza déjà na mwa ba épice na kati na bakisaka muke sauce nani épice nanga ya soso na bakisi muke na bakisi mwa muscade nanga muke na sauce nanga tellement nasalelaki végéta mpo na mungwa nazwi mwa végéta nanga nasopi ye na kati ya sauce nanga parce que on a zela sauce na ngai ebela donc mafuta oyo ebimi oyo ezaka mafuta ya sauce bomona sauce na ndenge eza kitoko donc sauce eza deux fois na makemba bon ya lelo congé pa na ngasi nazwi sauce nanga na finiki ye po etokanuki finiki sauce nanga sikoyo nakomi kolandela nasina makemba nange sebeli nakomi kolandela mouvement ya soso nanga soso yeyo koto oyo sauce ezobela koto oyo soso mpe nazokalinga. Donc c'est ça. Moi c'est bayi bakina kolamba na biloko ya ndako donc moi c'est okoza kana kota ba plants te donc il faut la complet. C'est ça. Soso na ngayeyo. Ayo landela mouvement na ye. Ate kalungu na mafuta ebele. La sauce à manger il y a vraiment doré makasi. Mafuta le quoi ils allaient qui est belé donc ils ont belé tous les deux côtés à la fois. Au lieu belé à côté mon corps, il y a ils ont belé tous les deux côtés parce que na tchaki mafuta est belé. Donc sauce là comme na ya ko bela. Na lingina bimisaye après na la sauce nanga. C'est na côté ci sauce, après na kanga les sauce pour na la sabine les sauce nanga ko bela. Na la sabine makemba nanga. Et puis c'est fini. Nzungu nanga ona olambela soso yeyo. On va dire d'abord que la sauce. La sauce est belle, il faut qu'on récupère déjà. La sauce est belle. Sauce na mai. Anda kumili bakingo eboka mangana. On n'était pas dans la bakingo et à eboka mangana. On est à aux alata.
En tout cas, vous s'abonnez à la chaîne Maman Bijou massivement, vous n'allez jamais dessus. Donc, bah oui, en gagnant surtout, vous aimez la page, merci. Vous aimez la émission, la vidéo, merci. Vous continuez pour ça, la bongo, vous continuez pour partager. Donc, vidéo, la facilité, non, merci. Comme toujours, on a le bikin, on a zamundele. On peut aller à participer. Si vous participer, pourquoi pas? Non, on peut ça, merci. Donc, si vous avez tableau, comme Maman Bijou, donc, c'est ça. Ce qu'il faut dans la mafuta la nga pour la place ya kolamba soso na ngai. Na débarrasser na mafuta la nga. Na bombier na se à four. Voilà. Tota la makamna ya pour la sopa na soso la nga. Na tie na moto. La maman Bijou a lamba pangouisa, donc ils ont un défaut quoi. C'est pas grave. Okay. Sauce na ku les otoka. Mai na o na bomba kie. Nazo récupérer ngo. En attendant là la sauce wana eya na sopa. Pour na kowelela la kaka temps. Et bien rapide quoi. Na sopi mai nanga nazo la sauce nanga eya na bakisa likolo. Sauce Maman Bijou angoyo. Sauce ezotoka kaka. Bota bino monde sauce ezaleka wow. Sauce ezakito eza goût. Sauce nanga eza bien. Sauce Maman Bijou angoyo. Teba ba modèle ba kikalungu oyo. Ezora moto na moi. Ezora moto na retard quoi. Donc eza ba vrai kikalungu kangaka elo côté. Donc c'est ça. Mais les autres qui sont malés en attendant pour gagner air. Nazui déjà moi mai na bomba ki awa. Po ezaki na moi ba ezalaki na ba reste. Il y a des épices qui à côté. En attendant, nous avons la sauce nanga. Et bien là, on a plongé na kati. Maman Bijou na lingi bino mingi. Bilo na ngasko na zolamba eka na huile. Oyo ebimaki na soso. Soso msupe za la ya ukauka za na mafuta te. Wana bomoni ke nazwaki mafuta mo ezaki pembeni na bwaka ki ete na kotaki na kati ya biloko po na yebaki ki aobimiselanga mafuta yango wana resultat nango yango tala mafuta ndenge ezali ebeleka po na soso wana soso mso za na mafuta te wana oza obligé ya wasala sauce na yo obakisi huile osali sauce na lingi bino mingi à suivre étape à suivre eza na relaxa bino kande bilo na ngebeli na présenter bino makimba nanga et puis à suivre ande na lobaki bilo na nga yango ebeli Maman Bijou lobi mosi mwa kolamba bomoni makimba na nga yango wana donc on a tie pembeni eza mwa ndamba pondu na lambaki elobi soso na nga bomoni ndenge bimi kitoko donc yango na nzungu ezotoka ti sikoyo soko lingo kausa mai ti mai kauka yo kaka menga na préféré kotika mai na nga mwa boye parce que ekoki ko aider mutu ali yango na makemba ekoki pe ko aider mutu ali yango na semoule ekoki pe ko aider mutu akoli yango na loso batu mingi bakoma kolobaki anga na baya basoso ya poto na poto na sepela na soso te donc soso eza eloko mo malamu parce que eza vraiment na ba maladie te lokola bangombe donc pour la santé eloko malamu mingi ezala mbisi o babengi komo na fish. À part fiche, en tout cas, mutu ko lia na yata soso les premiers les 30 donc vous avez un problème il y a ba goutte té donc soso eza malamu il faut ça ila bana soso ko ça ila bana mbisi bana mingi ya poto balinga na bango ba poisson wana té donc baliaka na bango soso ou lesquels bon na soso ya soupe boye un jour ça il soso kotumba un jour ozongi c'est bon na mapapu OK na ba cuisse ba bilo to lambela bango kaka yango wana.
Maman Bijou alobi en tout cas bo manquete ko s'abonner na chaîne nanga bozala jamais déçu Bidor suivi masolo asika na pesi bandeko nanga tout ya Derrick Mosi na Suisse ba bisou ebele na pesi ya Desi na bisombote na pesi ba camarade nanga tumbote na pesi Fatou Boka ma petite propre penza donc la ndenge mukete donc ba bisou ebele Fatou na colonne na pesi famille mobimba famille Mosi bambote na pesi maman Meje bambote na pesi ba copine nga tout bisika bozali maman Viviane en tout cas na yoka la ba bisou ebele Viviane na Fraîchen na pesi ma jolie na pesi Bijou la Blanche na Congo na pesi maman na biso Magui na Belgique na pesi lisusu maman na biso Yvette na Quadrate maman na biso Yvette na Berkay ba bisou ebele en tout cas maman Bijou alingi bino mingi bo partager ba vidéo langa bozala jamais dessus maman Bernadette quand to yokanaki so kozui Bernadette na orem quoi so ozui vidéo maman Bijou en tout cas ko hésiter partager pour na ba 1+ na ba famille donc mayele ko la rakaka muto akoka na mokili oyo azate nzungu na bozomona eza nzunga pondu etikalaki moki ya lobi eza wana awa eza soso bomoni soso na ndenge ezali nga mona lingi natika ngo na mwa supu boye so pe na lobi na kawisa ngo ekauka tina se donc nga kaka yango na servir on a sani tango bakisa mwa pilipili olie donc vraiment lelo tokolia kitoko Maman Bijou alingi bino mingi na linga bino toujours mingi donc toza vraiment ensemble bon manquete na ko s'abonner na chaîne Maman Bijou bozala jamais dessus Maman Bijou alobi ke awa to lambaka awa to laksa ba recette bon ça nzoto awa to beta masolo to sala ba publicité to tia ba information donc chaîne o eza vraiment na eloko moko te et ça la musala presque nyonso donc eza bien pour na mutu a s'abonner okoki koki molingano mamba cuisine te mais okokuta na ba information na kati olingano masolo te mais okokuta cuisine na kati donc toza vraiment complet donc on est ensemble Bijou d'or la patronne apesi bino ba bisou ebele bisika bozali bayo